para tambo con ale, que para tambo. Ok, para tambo con ale, que para tambo con ale, on ne sait pas où l'on va couper. Ok, para tambo con ale. Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur ngayoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te belé bisika biso bizui bino nzamba lola e bako pambola bino bandeko na ngai ba yenge na bandeko na biso bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo to bosanité ba oya kinkukusa kintwadi na bakimbangiste boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique respect et belé na ba chef coutumier na biso. Vraiment, barre bonjour, barre bonsoir, ba gros bisous, na ba abonné na biso nyonso, na ba o nyonso ba ko s'abonner après vidéo, oyo merci ebile na ba soutien na bino, oyo ba soutenir la danoise na ba prière, de loin na de près, en tout cas, ba merci ebile nzambe amona bino. Bande konangai bobo sanate boya ebele na live together na efsaka bino tango nyonso. Yangwana nde vraiment za objectif ya sous les baobab ya ko soutenir ba foyer na biso ya ko soutenir bana na biso ya ko lamusa conscience na peuple congolais. Alors boya ebele yom tozo luka libala yom tozo luka mwasi vraiment yaka oza bienvenue toko yamba yo pe toko lukela yo bande konanga mwasi ya bien ya malamu toko lukela yo mobali ya malamu. Alors mibali boya ebele bobenga solitude eza mabe ebomaka a petit fait lelo okoye bate mais lobita molikambo kokomela yo ekozala trop tard. Alors yaka ozwa mwasi ya bien mwasi ya guna yo toko lukela yo kaka mwasi oyo ya guna yo. Alors ba papa boya ebele ba mama boya ebele ba diaspora eza pona ba diaspora oyo baza déjà na Europe, Amérique du Nord, Canada na Australie. En tout cas bozangisa te bobenga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 boya ebele. Bande konanga photo ezolakisa bino vraiment mwana mwasi oyo bozomona azali mwana mwasi moko botala ye bien aza na position ya kolala atie basil na ye aza mwasi moko kitoko mwindu ya ngolo bois noir. Bande konanga à côté na tie photo moko na tie ba misu wana bolimbisa na bombi sexe na ye ezali vraiment sexe ya mwana mwasi wana naza na ba video nango. Alors bande konanga esalinga somo biloko mususu to bombaka te ezali te ke tozo sambwisa nga vraiment na tso publier ye. Ce n'est pas que pona na sambwisa ye mais juste pona topesa bino pe ba preuve pona boluka ba preuve bolingi bozala ba Saint Thomas video mwana mwasi wana naza nango oya kosepela nango akomelinga na WhatsApp na kotindela ye bomo na ndenge mwana mwasi oyo azali na bosoto. Bosoto na ndenge nini boloba ala danoise tamsu maladi nde ezuyete parce que soki mutazani na maladi wana ekoaffecte ye même nzoto na ye même elongi na ye akosala biloko mwana mwasi oyo asali te eloko esalinga pasi soki ezaki malade aza na ba maquillage na ye pona toujours ko attirer mibali. Alors que bonzoto ya mwasi na ye eza na ba poto ba perte blanche salité pembeni ya sexe na ye ba pota mike ba makwanza. Donc ozomona ke biloko wana ya salite o ezolakisa ke mwana mwasi wana azosokola bien te ezolakisa ke azolala na ba dra ya salite azosokola nzoto na ye bien te. Vraiment epesinga ipasi talaka nga nazalaka mama leki na bino nanko nazali pe tata mwasi na bino nako bandeko nanga nakomona boye ke nga pe nazana bandeko ya mibali nga moko pe nazana na boti bana mibali nga pe nazana mobali na kati ya ndako
komona mwana mwasi kotika bo salité ya boye et puis ko interroger bana basi presque nyonso bazali koloba ke no bango baninga mibali bakota bango cave. Alors mobali akoya kokoto cave bama na bosoto ya boye vraiment pona nini kozala motema ya mabende ko mwasi na yetu mana lobela biso basi bandeko tangu yozo zelake mobali na yo akota o cave tangu yozo sepelake mobali na yo asepelisa yo même kuto eza cave te akokota yo na bosalite ya boye ndeko mwasi nanga bozala propre bandeko na ngai kozala propreté esengi mbongo te esengi mosolo te meme ozali na kinzamvwe te meme ozali na katako kombe nzambe asala bamai barivière ezali yaya sukula na mai oyo ezokule tozali mpe na bamai na biso bato mosusu baza na bakartier na bango bazalaka na bamai ya mabulu yaya sukula pona nini kolata kozala bosoto boye biloko ya boye komaka na bana basi oyo babengaka bango sangisa na azobima na mibali ata 100 ata 10 na mokolo moko asokola na ye na sete oyo aye akoti na mai na ye ya rouge oyo abimisi mai ya jaune oyo abimisi mai boye à la fin mama okokoma ndenge nini aleli akokoya mpo lobi no bakota yo cave bandeko mibali no tala mwasi nini yo kokota na cave et puis kolingaka te bandeko nanga mibali bokotaka basi cave na molili oyebi te place yo ozokende kotia motu yaya esalinga somo oyebi place nini tozokende kolembola bana mibali ata kutu mbwa asalaka ngo te napekisi cave te mais tala mwasi nini oyo kokota na ye cave ndeko na ngai talela biso mwasi nini mwasi modèle oyo surtout nazobeta sete na bandeko na biso mibali bokendaka na Congo okolongwa otiki mwasi na yo bien oke na Congo ke kokutana na mwana mwasi ya boye bokolingana kuna pe courant kokatana na kokatana yo wana okende kokota ye cave mwasi no apoto okotaka ye cave te o basi apoto solo parfum o boye na boye nalingi nazwa solo ya nzoto nga vraiment nalinga koyoka solo mwasi solo ya nzoto ya mwana mwasi oyo bandeko komona ye somo na kati kuna soko bankusu ezobima ye poto ndenge wana nzoto mama kwanza bakwanza bandeko babwakeli ye maladi te ezolakisa penza bosalite ya mwasi ale yo mobali penza olongwe na awa papa inde yo wana tina Kishasa oke kobima na mwana mwasi ya modèle aboye meme na poto awa pe misusu bazali salite leki ba mama tolakisa bana biso kosokola biso moko na Kisasa to wuti Kishasa to bande ko sokola ata balakisa ki yote komona me yo moko okozwa kantine oke ko sokola ozolanda baninga bozobeta ba masolo biso to bande ko betela ngo ba masolo na ba école mais tala lelo biso ko toza bana lycée mpiko ya tongo tozalaki même na ba douche na kati école na biso to bande ko sala des gants bande ko nanga ngala bande ko mema toujours des blouses des caleçons na saki nanga des cinglés soki ka to kei to bima 13h na 13h wana na kei to liena baninga po avant 14h30 na koti to sukoli na ba douche na son école to changer les sous ba uniforme na cinglé na caleçon to bande ko sala ngo déjà wana tozana ba 4e humanité ba 3e humanité tozana ba 15 ba 13 ba 16 ans tout ce qui est déjà propre boni bana na biso baso koma salité na poto boni bana belé même ba mamé belé nazo kosa bino te bana bilo même mibali bazo bimisa bazo dégager ba odeur na kati ya bandako ba solo boso baka eza ba solo ka ya bana mibali te la kisa mwana na mobali akataka ba poila mapeka déjà ba 15 ba 16 ans la kisa ye sombele ba pesa ye ba citron azo sokola azo nika na sa mapeka azo nika na katikati ya makolo mama to pona ko éviter bo salité ya boye lelo tozotika bana na biso salité kaka bana biso toboti bango pe lelo bakomi kobima na mibali ya biso
okomona mobali oyo ya yo aza na 54 ans azokebima na mwana 24 ans mwana 25 ans mwana oyo yo boti siko na bosalite ya boitala mwana mwasi alali botala ndenge alali na bamaquillage nyonso tu na babote na ye na elongi kaka ndenge alali wana bandeko soki video ezalaka ke bapekisaka na YouTube te bolingaki bokamwa boloba oyo bomoni makambo nini salite ya mwana mwasi ya boye bandeko non ale bozo ba ngai bokotuna mwana mwasi ngai nalingaka cave ngai pena nalingaka cave ngai ba papa molili te omona même kutsoyi kaka mwasi nano tala eno éclairage ava boboma mwinda mwasi azoloba nona soka soni boma mwinda papa koboma te ndenge moko pena bana basi okine kosise mobali boye azana bapota azana basalite azana donc désordre keba de préférence soki boketa na hôtel avant bobana makambo nyonso bosokola na bino nyonso bosokoli ensemble parce que hôtel nyonso tout même na Kisasa même na Poto même partout ezana place à kosukola bosukola parce que ba maladie eza ndeko nanga pona kozwa maladie eza facile mais pona ozwa guérison et comme so bandi o nzambe salisa ngai tango kende kosala ba bêtise tango kende kokota ba cave papa tango kokota na ba cave de quoi na mwana mwasi ya boye ozwi ba maladie na yo et kokoto directement na munoko et kokoto na sexe obeli après bandi kolukelonga nzambe et ozala pe malamu te donc bomilengela botika makambo boma mwinda epou te linga olala mwasi na éclairage mona ye bokoboma mwinda après bokoboma mwinda ta le deuxième jour oyebi déjà que propriété za kotoyo mais parce que mwana mwasi oyo en tout cas soko za mwana mobali penza ozo se respecter soko fungoli ka mwana mwasi oyo directement biloko ya mibali fo elemba ekolemba. En tout cas, na évité sur le beau amour tranquillité parce que avant na sala vidéo na tindeli yango bana mibali nyoso atema babi la danoise oyo nini bana mibali so babi ai tozu mayeli alors tant ba pese nga réponse wana mobali nga kuto silika bi mama e ou makambo nini ye basi baza boye abi non et pese nga na dégoût basi ngalabi asolo abi epesi nga degu ngabite kosala koloba boete yona baki tetete il faut na sala moi audio oyo malgré nazana vacances na sala moi audio oyo yona ozwa ta mingi te na okoma nga na suka pour na la sa conscience ya bande kunanga kola kansate ke so zo sokola nzoto na bo mwasi soko za propre zaka pona mobilité d'abord za pona santé na yo. Bon, moi, c'est la biche, c'est le col à mon oko. Ce que je brosse mon oko na ote. Ce que je soukola mon oko na ote. Ndekonanga, ndokoneko lumba solo. Et ça pendenge moko na sekuna. Ce que pour fongoli yango moi ka lokwa lolemo. Lokwa kaka ezali nzenango eza kaka lokola kaka ba gorge. Alors, maman, ce que sokoli bona bosse na ote okobima solo. Okozala bien te santé le ope kozala malamu te ndenge moko so pozo sokola minu te ya ozo sokola munoko na ote sokoli lolemo te ebele ba sokola kaka minu cha asokoli ka lolemo lokolo likolo te zwande ta ebele na lolemo na yo zwa ta lolemo na yo nyoso elongwa couleur ya pembe comme couleur ya rouge ya neti rouge ya kitoko ya propre wana nde lolemo na yo eteli après bandi ko nika minu na yo zwa ta na yo mama eza pona santé na yo moko. Ça n'a rien à voir pour la mobali ça n'a rien à voir pour la moisi mais d'abord hygiène et ça pour la santé na yo moko santé ya yo moko ndekonanga. Comment na kate ke nazo sokola na se pona mobali nanga nazo sokola munoko nanga pona batu ba kanga munoko solote te d'abord salamu ke nazo salamu pona hygiène ya nzoto nanga nazwa cancer ya vagin te nazwa cancer ya gorge te na bimama kwanza te parce que so bomoni mwana mwasi o c'est dégueulasse
non bulu yeke na sa makolo na ye désordre total soni alali azoyeba te alalaki ndeko mobali soki mpe ndeko de soki nani afungoli ye makolo alobi botala mwasi oyo bino bozolula botala elongi ya mwana mwasi oyo botala nzoto na ye mutu azofungoli makolo nde wana bandeko eza somo mpo na kozwa te na bino ebele te bopartage video bandeko na ngai boaime bolaike yango partage ndeko na ngai partage kogarde yango te oyo lakisa bandeko na koza na bolingo na bango bakeba na bolingo ya butu keba na bolingo ya koboma mwinda keba d'abord molili mpe eza synonyme ya diabolo molili eza mabe il faut lumière place oza faut lumière eloko nyonso eleka na lumière bosala bolingo na bino na lumière tolingi su na molili te non butu eza mabe faut lumière ezala ata courant kei soko telefone eza na charge zwa ta telefone na yo beta na sa makolo mwasi beta na sa makolo mobali omona eloko nini oyo yo lingi kosangisa nango nzoto bon attendeur sali tokutani bakala mingi te voilà na live na biso tokolobela pe makambo nyonso parce que salité eza bien te eza malamu te surtout papa obokenda kisasa pardon tolingi te boyela biso maladi na poto tolingi yango te soki oke Kinshasa kende ndenge bolinganaka kozwa basi na désordre yeba mwasi nini okota cave yeba mwasi nini okosangisa na ye nzoto tala bana basi ya boy papa eza salite eza esengo te komemela mwasi nini atikali na poto maladi te biso basi ya poto nyokwa fo tosala mpona tofuta bandako na biso fo tosala mpona tobokola bana na biso alors tellement kutu bokabaka na bino te mibali ya poto alors bomemela biso maladi te voilà parce que mibali ebele ya poto bokabaka te bokabelaka basi na bino ya poto te bopréféra bambongo na bino boke osala babétise na Kinshasa alors sala babétise na yo me koyela mama poto maladi te respecte ye parce que ye nde mutu ndako kozonga ntango okouta poto koya kovanda ye mutu afutaka ngo biloko oyo kolia wana ntango okouta Kinshasa mbongo nde mutu kolamba ngo alors borespecte basi ya poto oyo alingi koyoka ayoki oboyi osali mokili na yo me yebaki nazoloba vérité oyo rien que la vérité. Gros bisous, bye bye.